Mais pourquoi alors mes parents m'ont scolarisé? Pourquoi ils m'ont scolarisé? Pour que je me marie? Tu peux utiliser cette intelligence autant qu'il a juste pour gérer ton mariage, pour gérer ton mari. Et pourquoi tu veux pas que je travaille? Ton mari. Je t'aime tellement que je vais mettre les garde-fous que tout le temps je ne veux pas ce que tu peux me risquer. Mais Mibal, il peut passer un ancien là où il dit. Je vais protéger notre mariage. Je vais protéger notre famille dans cette pièce de mariage. On va prendre ensemble. Bah oui. Pourtant, on va bon, mais c'est ça qu'on a non. Et on a cassé mon bouteille. Moi, tu n'as pas. Il y a qui me fait un peu ça là-bas. On va aller là-bas. Et les lots, poli, super, mais on va comprendre. Ce qui veut dire que mon petit les alliés, pour protéger. Sur cette malade, pour bien vivre, et au moment où on pas cas, et les jeunes viennent pour remplacer. C'est ça le cycle de la vie. Nous naissons, nous grandissons, nous donnons naissance aux autres, après nous mourons, nos enfants nous rendent ainsi de suite. Alors, nous ça là, c'est qui nous unit, c'est cette entreprise, le respect des textes, le respect du règlement intérieur. Voilà, je n'ai pas besoin de sanctionner quelqu'un. ndenge ba maquillage au bana poto ba bon ça tant tane qui toko tibiso ba to forcer qui to on a fait tout te wa qui toko mais mingi de yozo linga to comme sauter te na lobby boye mobile na ngauti poto d'accord OK alors il faut maquillinga ba maquillage au bana poto ba so le ngo zo kende beaucoup tane oui auto comme na faut ça madame pour na retard azap auto ya en fait ça c'est un hôtel pas ça loger hein mais poni komi pesa msala makasi bongo yoza awa mobile za na poto foya na kokutana te oko ngana bete le soir oko to côté d'accord omoni lo mwizo boma biso batakina bo comporte oui ba fille ba komoni na belle apôtre parce que une belle apôtre on va déception les bola tata makasi ya qui mi belle ni en ça va contre le quoi na que awa ba déception tout ça mon bolingo za juste kutana mutu aza yo c'est tout papa ngana linga awa na zo ba déception belé donc ndingo lo ba kutepe sanga kana na pena poto kaka na poto yo vanda na te oyeba so oyeba bina OK ni na bibina ako ba ngana la kana procédure à divorce ma copine ba poto nyonso bazaka na procédure à divorce bomi mobala lokine mbongo kuna eko passer ba séjour patiki nga pembo déception pété no wono za procédure lo wa chel chel ndeni kasi so ayatike le pas mobile na nga pesi nga mbongo na ba chel bino mbale na mbale te chel tiboka di chel ye moko utiliser mo wana pour banksi ngana ni la sumi bala kinya mutu passe bon bala wa kwa jaze mbala ni ya ni fait na kenda poto ndeka ya avakende kwa copine ilo mona na ta ku mobile wa poto teza mo vina papa as alimine mibala ya poto yo mbala kino ki paso tsake mi bala kina ngoza pasana lingande yo papa nana lingao bon demone ngamna lokotia kaba ngoti donc do e puis ana ni nzali ah mais nous vous avez tu es dans le salon sous non ma chérie ah mais nous sommes makasi maman mes clients mso akoyo ko mo mbelongi boye yo pesa msa makasi oh yo katika yo mtuma kwende to fandelia madame tala vraiment mto yo kanini boye ti vraiment ta yo moko non ça mtusuka ko bomba ni longi ta bino moko madame Maman, oh, si quoi il faut pas bon de l'eau va salon likamu. Madame problème? La cible boit qui ni sous tout. Oh. Yaya.
C'est un problème. Non. Oui, bien, papa. Oui, Bani. Non. Comment le nom? Bébé, je ne t'avais pas dit. Tu ne m'avais pas dit. Dans mon équipe publicité à restaurant à disco, l'équipe Baba Samasu. Comment on Bienvenue, mesdames et messieurs, sur notre chaîne, votre chaîne Actu Final Télévision, mesdames et messieurs, sur notre émission, votre émission qui est présentée par votre humble présentatrice, Siana, la Cléopâtre, moi, autrement dit, Jeff. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je suis là, analyse vraiment, merci beaucoup na bandeko nyonso o bazawana pour na fidélité et confiance aux perceptions na kati ya chaîne na bango chaîne na biso Actu Final Télévision. Je dis un grand merci à mon papa Héros dans l'ombre et pourquoi pas à princesse Davina, Elena, David, maman Gina Mabiala, maman la maman chérie Rosaline avait aussi là vraiment ma maman. Ah, maman, ça là, commentaire, ouais, ça là, kitoko makasi, princesse Davina, ainsi que maman Annie Poutou, mande konangai, na mona ki bongo pe ba kono, comme on a ba commentaire, na kati ya chaîne, na biso vraiment, merci beaucoup ndeko, comme vous l'avez koko tabon na kati ya carnet, en tout cas, vous allez enregistrer pour yo kakalibanga na yo, à chaque fois, nga na kozala, pona salaka, analyse, à chaque fois, nga na kofanda pona saka analyse, en tout cas, vraiment, kokoyo kaka, li banga na yo kombo na vraiment ko kaka ba salutation na yo ha bandi ko nanga boya to kota to solola ba ya na talata na bo sata micro nanga parce que tu songi ya lelo mama ezande ya kobeba boye internet yo ba mama. Bah la fin de la raboye, film même ce pécandé ici, nango film même so, les aussi là, on a Katia Belleville TV, film même so aussi là, en tout cas vraiment dans autres tambula, kakana la leçon morale, les bandits, na mona kuna, papa Elombe, nenga zo ebisa ba Ronel, nenga zo ebisa ba Grâce Luzolo, nenga zo pesa ba exemple ya ba papa Serge, nenga zo pesa ba exemple ya ba papa Kofi, nenga zo pesa ba exemple ya ba ya ma papa mso azaki wana pour ma papa nanga limisanga parce que comme wena zo na mwasi makome utiko bunga nga mwandabo baya na kosanga pe kuna pe na dina na TV kuna ba dina show ba dina love na mona nga pe kuna les secrets des mariages en tout cas na tena nga pe les secrets des mariages abandeko Natel n'a rappelé les secrets des mariages, puis bandi n'a pas filmé, puis bandi n'a pas 16h, Nathalie n'a pas épé, n'a pas filmé, puis sur les calends. Aïe aïe, la bête de manière yoka. Avant tout d'abord, on a bandé, on a coupé, on a 4 détails. Ah, bah aïe. La bosse en écoute, la bosse en tena quoi, bosse en la tête, c'est pas si on se dit moi, tu bosse en a, et ça t'est, bah aïe. Mais quel n'a pas coulé la molle chez Coco, Natel n'a pas chez Coco, les pesos les cas. Encore félicitations à maman Kalunga, félicitations na décor Lunga, félicitations à Davina, bandeko, non seulement jouer vraiment na chez Coco, félicitations. Eh, non Pierrot, non Pierrot za kasama, pardon. Eh, non Pierrot za somme, Pierrot za sola. C'est Coco Nezoïna. Marié les secrets des mariages qu'on appelle Ezoïne dans la Katadina native, Ezoïne da bandeko, bozo raté teye, bozo raté. Bon leçon morale où tu banda. Leçon morale ezo banda awa. Première partie déjà ba 16h. Ba ya. Na bande ko tana ka ba 10h. On a tana 10h vu que toi na so de temps de vous na ka tout ça déjà pas la tout ça vraiment ba temps donc
na bana tananga 10h nezala na préparer mission na la préparer la liste na chintok ayaya tous on a extrait ya leçon morale tous on a extrait ya leçon morale na kati ya Belle Vie TV. Ça juste soumise. Mais pourquoi alors mes parents m'ont scolarisé? Pourquoi ils m'ont scolarisé? Pour que je me marie? Tu peux utiliser cette intelligence autant qu'il a la quelque chose juste pour gérer ton mariage, pour gérer ton mari. Et pourquoi tu veux pas que je travaille? Ton mari. Chérie, je t'aime tellement que je vais mettre des garde-fous tout autour de toi. Je ne veux pas que tu prennes des risques et pour qui ne travaille. Mais Mibali peut passer dans ce là où tu n'es pas une femme faible, ça je le sais. Mais ne veux pas guérir. Moi je veux pas. Je vais te protéger. C'est un piège. Je vais tomber dans ce piège. Notre union. Ouais. Je vais protéger notre mariage. Je vais protéger ma femme. Tomber dans ce piège de mariage. Ok? On va prendre le bain ensemble, non? Bah oui. Dis-moi, tu n'as pas. Il y a un clignoté dans la poste. Mais les lots bakoli, basou ipembe, bakoko. Non, ça. Ce qui veut dire que mon les alliés, au côté jeune, sur Sali Malamu, dit pour Béavi, et au moment bon papa, et les jeunes viennent pour remplacer. C'est ça le cycle de la vie. Nous naissons, nous grandissons, nous donnons naissance aux autres, après nous mourons, nos enfants nous rendent ainsi de suite. Alors, Moussala, ce qui nous unit, c'est cette entreprise, le respect des textes, le respect du règlement intérieur. Voilà, je n'ai pas besoin de sanctionner quelqu'un qui... Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, je pense que tout le monde est déjà extrait, il y a leçon morale, ou les abongo première partie, les abongo déjà première partie. Et cause à la bongo na chaîne, ouais, Madame Belle Vie Kandi, les abongo na Belle Vie TV, bande combine au bout de la ratéa, faut que na Belle Vie TV, vous s'abonner, vous partager, peu pour nous soutenir, tout kaka bande ko na biso. Bah ya bongo tozo tout monde bongo leçon morale, ni vous ko les kana, bana ko moment na entamé ça pour ta qui n'a pas sa morale. Bah tout monde ndenge papa ndenge papa Elombe azopesa l'exemple azopesa kuna kote kuna pe tomoni Davina kuna mobali azebisa ke ya yoza mobali tongane na za mobali zalaka pe soumise film aussi ki koyinda lisusu film pene koyinda ekoyinda bandeko film ete yinda ekoyinda leçon morale eyinda Inda, yo non s'abonner en tout cas kota qui les s'abonner partager liker et que ça vraiment kitoko makasi bande ko bo comprendre ngana zanga kana kata lopango biso kana kicha sakara ba makele le kaya bana vu que notre vie plateau en tout cas vraiment beau supporter biso na ba makele la bana bande ko na ke pokuna na ba dina soukuna Natal na dina na TV na moi pe les secrets des mariages qu'on a tout le monde bongo bobo tout le monde bongo bande comme sous bazawana ba jouer vraiment tout le monde mon pedi nana tout le monde bongo pakaloui azapewana tout le monde vraiment bande ko bazawana félicitations na dinana en tout cas ba bongo la lionne dinana la lionne si yo ka lion soka gangi moni lion soka gangi c'est que pena savane ezozika. Parce que lion azalaka le roi de la forêt était lion azalaka le roi de la savane. Lion azalaka na kati za matazali na kati ya savane. O to benga na lingala ba esobe. Lion azalaka na kati ya esobe. Soka gangi seke esobe ezozika to lo bango na lingala. Ah maman, kunezo yina dinana en tout cas vraiment félicitations na dinana déjà 100K déjà félicitations vraiment dinana to continuer car bon on a silence na yo continuer car vraiment na silence na yo yango ezo sala ke okende na yo o mata na yo sans polémique sans ni vraiment félicitations pe na Madame Belle Vie Kandi en tout cas félicitations les sous na bandeko ba so ba filmer ya kitoko félicitations chez Coco chez Coco mutena zui idée ya chez Coco oyo mutazwa ka idée o moni ba chez Coco on a omona ngolo kola
lokola film en fou qui a kindele au film ezaki Jennifer, voilà le journal de Jennifer. Eza lokola ba Shekoko ouais. Eza lokola ba Shekoko. Parce que lokola ba biso ba congolais oyo. Ba biso ba congolais on a ça en général parce que ngamo pe na sa congolaise. Ba biso ba congolais oyo. Tout le monde en a biso on ga bongo kaka. Ba ya film mania kitoko ouais. Bagag wana en tout cas vraiment kitoko. Félicitations à maintenant sur bazo joueur na félicitations à Pierrot. Eh Pierrot, ya ba biloko na zo ango Pierrot. Bien lichette. Tous en extrait non ya Shekoko. On a ndenge ba maquillage au bana photo ba. Bon ça tam tani kitoko te biso ba to forcer kitoko. Bon exactement. Te wa kitoko mais mingi nde yozo linga to komiso te. Te na lobi boye, mobile na nga oti photo, d'accord? OK. Alors, il faut maquillinga ba maquillage au bana photo ba. Solo ngo zo kende beaucoup tane. Oui, auto komena ko tfusa nga damba pour na retard. Azap. Auto ya en fait, azo zanga na hôtel, place ça loger hein. Mais pour ni komi pesa msala makasi bongo. Yoza awa mobile za na poto fois ya ka kutana. Te oko, ngana bete le soit oko to côté. D'accord. Omoni lo mwizo boma biso batakina ebo comporte oui ba fille ba komoni na mbala poto parce que mbala poto ba sola bien puis ba caché. Bakashi makasi. Ami bali bate. Bazali na bango ya déception les. Bola taka makasi. Ala kini mibali ni en là ça va contre loko wana ke awa ba déception tout ça. Mo bolingo za juste kutana mutu aza yo c'est tout. Papa, ngana linga awa nazo ba déception belé donc ndingo lo ba kutepe sanga kana. Na pena poto kaka. Na poto yo vanda kuna te oyeba so oyeba vina e. OK, ni na bi vina e. Akoma ngo bazala kana procédure à divorce. Ma copine. Ba poto nyonso bazala kana procédure à divorce. Les bons c'est ma question. Bomi mobala lukine mbongo kuna ekote pour passer ba séjour ni. Ba séjour patiki nga pe mbongo. Déception pété. Yo wana za procédure lo ba chel. Chel na ndeni. Kasi so aya tikeli ko. Te mobile na nga pe singa mbongo. Na ba chel bino mbale. Na mbale pe chel. Tiboka di chel ye moko. Utiliser mo wana pour banque. Ngana linga sumi bala Kenya mutu passe. Bon bala va voyager c'est mbala nini. Ya bi fait. Mais kenda poto ndeka. Te ava kende kasi. Asara ba ni ba be. Elo mona na ta kutu mobala mwa poto teza na mvina. Papa. As aligné mibali ya poto. Yo mbala kino ki passe otaki emi. Mbala kino moza pasana linga nde yo papa. Opesani. Nana lingao. Oui. Bon te mone. Ngamna lokotia. Nakuna pesa ingena kaba ngoti. Donc oui na bi nzambe. Ah mais nous vous avez tu es dans le salon sous ya rouge. Non ma chérie. Ah mais nous makasi maman. Les clients nous sont koyo comme pombe longi boye yo pesa msa makasi. Oh. Yo katika yo mtuma kwende to fandelia. Madame Tala vraiment muto yo kanini boye te vraiment ta yo moko. Non ça mtusuke comme bomba ni longi ta bino moko. Madame, Maman, oh, si quoi il faut pas bon de l'eau va salon likambo. Madame problème? La cible boit qui ici mon tout. Oh. Yaya. Vous avez un problème? Non. Oui, bien papa. Oui, pas ni. Non. Comment on aura? Bébé, je t'avais pas dit. Tu ne m'avais pas dit? Dans mon équipe publicité à disco, on a équipe Baba Samamosu. Voilà des retours sur ce plateau, mesdames et messieurs. Je dédie cette émission à mon vieux Yannick Bolunza, émission Yango déjà donc partager, liker et tout ça là. Kitoko makasi bongo to tukota la bon extrait ya Shekoko o ele karabo na kati ya Maboke TV za rapé bongo na kati ya YouTube bandeko na ngai. Tant bandeko bazo sala babilo kwa kitoko en tout cas to sala kawana pona ko encourager pona ko féliciter ngana yaka ko loba a chaque loko mwana bandilaka awa to tombola culture na biso bandeko to tombola culture na biso to tombola ngona mafinga te to tala sko ndeti boye kote kuna mama ena loba nye inde dio eloko ezoboma na internet oko. C'est toi ba ninga toza ba meilleur ami. Choix nanga, faut ça la peka ka choix ya camarade nanga yi nzambe na bongisa. Choix nanga, faut ça peka ya camarade nanga pourquoi? Mutu na mutaka na ba choix na ye, mutu na mutu akana ba goût na ye bandeko.
Na fandi na nga boye na yo kikuna ina bo skise nga ine na zo bongisi la ma to soutien e kanga nga vraiment wanda ina na kota kabo bana mama babebani Malika tout wana na uta koloba lwa Malika baguna yo eza nango ya sita capacité Malika yo lobaki na yo zalaka no Abakuk skotina be mission no so bosala wana cho ya koloba wana sita capacité bakisa keloko te apoza na eka question asala kana commentaire ba ndiko seto landi bien botele pena be mission oyo Malika ali capacité capacité bomona ke sita capacité so zwi sita capacité juna leketu bala batamba biloko mwa bongo yo yaka finga na yo loba na yo donc censé yo tala na yo ka bazo poser ne ka ba question poser comportement na yango na sita capacité Malika opinion ya muninga alobi na yeke yazala ne na problème na mutu te yelinga na mutu nyonso azaka ne rancunière te ya muninga bala tango mukapa so tukobota ne awa silami na ya fandi na ye atiki na yeba makamba ba polémique atiki na yeba makamu susu to mona kuna akangama na ena nani na lite akana na dadi malgré dadi yo pe bazokanela yo Dadi omo ozala na matanga piko ba kunda lelo ozala yo pe tourna eza sima to kenana wa Malika choix ya Cynthia Capache eza ya Malika te en tout cas ngala lo bango na sepela na Cynthia Capache parce que azaka non mature azalaka intelligente bako sekane wana moi c'est bon ngala sekaka boye moi ndambu wana pena na zo ngo pe moi ndambu wana pe pas Cynthia Capache po ya sekaka na ye kaka ya sekaka na ye Cynthia Capache ba ya Cynthia Capache pesa na déjà position a pesa de position na ye lelo to ebise mutaza famille bota te akozala Abakuk siko ya yo Malika nini yo lingika na ba bêtise na nyonso muninga kotela yo non ça ne te fait pas te boza ba responsable mutu na mutazalaka na responsabilité na ye mutu na mutazalaka na responsabilité na ye Malika si tu as capacité de vivre na ombre na hôtel yo peux vivre na ombre ya si tu as capacité bon yo le kozaka Abakuk yo le kolo o monique za la famille libota yebisa eboye ya camarade nanga e ko simba te totika au lieu que osalela muninga ki hypocrisie Malika yo zaka songi Malika zaka songi songo leki nanga Malika zaka songi songo leki nanga Malika oleki na ngai na kisongi na ofinga te na oloba na qualifier oyo zali Malika zaka songi na za rappel na polémique te na za rappel na ba polémique te ngala ya la sala juste ba analyse na ngai bandi kona bonga Malika ka songi siko muninga alingi na ete yo lingi kaka yo lokolo finga yo lokolo yaka yo lokolo lobaki yo lokolo yaki ko finga madame Belleville yepe kaka kote la yo te infraction ezalaka individuelle. L'infraction est individuelle. Yaya. Titango yoko bandiko lobake camarade moto fandaka na ye ya lobaka boye ya zakabe ome lobaka mbama kombo to biso so yebike ozalaka mimi nde na ye. Manya ozalaka mimi nde na ye. So toko kanisa nani? Toko kanisa nani? Soki yete. En tout cas yaya leki na yeba pe agi na ote balondeka na yoka ki balwa kozaka mukolo ndeko mwasi opinion na yo eze ya muninga te opinion na eze ya muninga te yaya tika muninga asala vie na ye asa makambo na ye ti lelo koma madame ya Capache TV wana a souffrir a buneni muninga lelo koma boss koma mère boss na chaîne na ye mais yo pe sala ya yo koma bongo
ke okipaka na opena te focus penza osalaka na opena focus na mama elobela nga tanga bien belle vite focus penza nde moninga koma osala azalaka na ye wana ye moko abengi na ye abengi na ye ye moko boye toli epete ye moko lite ya kanda ye moko boye antuka yaya kikamarade tosalaka yango ntango moto azoloba deja ke o camarade na nga c'est-à-dire que kikamarade eza kindeko kikamarade ezaka kindeko kikamarade eka kindeko parce que nayebi ke ntango tokende place mabe te o ndeko na ngai mwana mama na nga tobenganaka babana mama c'est-à-dire que totalaka eloko mwa wana kindeko mo ezala wana na kati Cynthia akoki kokotela yo na babuzoba na yo te yo moko balobaka femme sage bâti sa maison yo zo bâtir ndako na yo te ozo mutakala ndako na otikango kaka bongo tozoyela biso ke nga kutu madame boye esko yebisa biso nano okende kopresente mobali na yo epa belvi etake nani na bongama etake nani ka ndenge ozoloba wana yaya bamakambo na yo infraction ezalaka individuel nde na bande ya koloba na ebandeli wana infraction ezalaka individuel yo oza na problème na mutu silana na mutu wana yo moko si tiaka pasha aza lokwa aza ngulu lokola nani lokwa bamura te boye boye eskize nga na fingi te aza lokwa babaresi te oyo ezaki makambo bana basi bango bayeba ye kokota namoni kuna bolobi ke site ya kapash moyibi ya telefone ya mbo siko kala wana bolobaka ngo te poani kala wana bobengaka sinta moyibi te pona nini bandeko bomoni kapash siko azalaka moyibi omoni ki moyibi ezalaka ya kala kapash ya lelo akoma siko madame likono siko tosendeni ngana yaka ko défendre attaque IGF na yaka pena tant que IGF mutu aza boye mutu aza na raison na yo atkanga lokopesa mutu raison bayaya tosonga na nsima totana ntango sikoyo mali ke nani kapa songo bozoloba ke moyibi ya telefone siko ntango ayibaki telefone wana bozalaka wapi mpo bondenonse ye bozalaka wapi mpo boporte ye plainte bozalaka wapi mpo botia na baminiati bolekise boye nde bozolekisa lelo bomoni ke boza bahypocrite boza bahypocrite bolinganaka te bosala bamakambo na bino moko atuka na bamakambo oyo boepargne bandeko na biso oyo basalaka bafilme na bango boepargne mania yo ozotonga ndako na yo te mani ozotonga ndako na yo te nga nayebi mutu soki abali akomaka mature afandaka akomaka focus atalaka bafitilité te atalaka kaka makambo etali ndako na ye donc foyer na ye ya mobali atalaka mobali na ye bana na ye bango tobengaka foyer mais yo ozaka wana misu libanda munaka choko yaya lelo supposons to souhaiter te supposons ne babanda koloba ke libala ekufi parce que oza na babelle famille bato nino bakolinga ke batalaka kaka boye belle fille na bango moko bayaka kaka lukaka baproblème azoluka baproblème non bao wana ya mibali wana baza na bango deja bapasse temps balekela deja badele bayebaka babungisa deja baidentité o bayeba ko baidentité na bango te yeyo kolanda bango te malika okolanda bango te ntango ozofanda na kapash falaki ozwaka bandeni oapprendre mwa sagesse mwa bepa kapash tala sinta kapash tala mwasi wana tala ndenge alobaka tala ndenge azalaka tala comportement na ye ndenge akoma ntango abotika mwana ye wana antuka kapash asilama mbala moko asilama ranki na buso bakotaka te yaya aka wana asala émission na ye ake na ye patalamaka siko yo loko luki makambo na yo na famille libota alolingi ye pe aya kotela yo yaya o déjà pesa position mais kapashi déjà pesa position kala ke yazalaka famille libota parce que bino bokoma kokomisa bato oyo bato baza te bokoma kokomisa bango na nko
Comme ça va encore. En tout cas, bandeko na ngai ba chroniqueur na ba chroniqueur, c'est ça la sonne, c'est ça la passe. Na bato batala ka biso pe ba malinga kaka makamba mafinga makamba ba polémique. Likambo ezaki analyse wa malonga mutatiangwa à ses pulmonaires. Ba otala te ba eyinda de ba koti batali, c'est pas bien. Tout ça ba bantu. Tout ça ba bantu. Ba pandisango eza ba bazala ba comportement otozo mona hotel lelo ana kata YouTube yango te. Si na lo barelo maboe bato ba contribuer na mabe ya cinéma eza ba pandisango. Na mabe ya théâtre na biso eza ba pandisango eza ba chroniqueur na ba chroniqueuse. Bango ne ba ko kabola batu. Biso ne te ko kabola batu ta biso parce que ngape na za chroniqueuse en général. Biso ne te ko kabola batu. Lelo on lukana yaka kana lo ba mabe ya opa ono ya lo mabe ya opa o à quoi bon? À quoi bon? Tozo mona lelo nenge bato bazo samba bazo fingama. Na bato ba ko finga te me bazo fingama. Na ba mama misoto yeba kike mama o nenga joua ka bene age so kende. Akoya mama o format akozala akoporter correction. Mama akozala boa kozala te ba mama ba koma na ba parti pris. Ba koma na ba parti pris. Alors que c'est pas ça. Bandeko yango te. Si Nathalie Koto bandeko na biso surtout ça na bato ba pesa nga crânel ko bandeko yo. Na yeba raté information nini yo boye la rabiso. Barezi information nini yo ye la rabiso. Zuma information nini yo ye la rabiso. Moura information nini yo ye la rabiso. Te natangi ba komo la bino. Natangi na ndenga mabete na fini mutu te. Non ça l'analyse. Information nini yo boye la rabiso ce qui est qui songi te. Ce qui est que wana kuta sala boye. Wana kuta kena be na la na TikTok amura. Azu photo mora tie wana ya Kovo, ya Rémi Kovo. Azu salina ba voice à lokuta tel niveau. Asali ba voice à lokuta ki wana Rémi mtasoloba. Ah bandeko. Parce que à quoi bon bébé si réputation moninga na mobali. Yosko kozwani likona ngo babone. Yaya na 80 ans ofanda kako zana souffle ana sala wana. To lukeloko to sala. To lukeloko to sala ka to zala kaka ba mikala te ya ba camarade na biso. Ba mikala bato to kosa na bango ba camarade mais lelo to kopa ba mikala na bango non. Ngana yebi journaliste chroniqueur asaka muta charisme. Il ne faut fanda on découvrir information mais ma finga te ya lokuta te ne boya okosa ba makambu awa te lelo to te ko perdre comédien na biso moko acteur na biso piko maindombe pe ya son âme to te ko perdre piko awa bakundie lelo bakunda lelo bandeko. Est-ce que ba moura ba rési bitete na loba ba comment na bilo parce que bilo ne bat bosu ki sara bat mitema bosu ki sa pena mutema ti bino bosu ki sa davina apo motema ta répondre bino ko répondre bino wana mais bana mibali bino bosu ki sa mutu motema mama topa batu mama topa sali vidéo na ye na TikTok atie nzembu na ye ya ndeko na biso awa banzemo bazoyeba alowa ata face de délire à mutu et comme crime délire à mutu comme crime délire à mutu comme crime na kati internet oyo bozwi mama top oh bozwi elongi ya mutu bokole wana oh mama top azofinga sila oh eloni de l'expliquer mama top azofinga sila na vidéo wana tout comme ndeko to so na vidéo wana mama top to so vidéo wana boye bisanga na ba commentaire esika nini o mama top afingi parce que dans ce moment bazobi nango bongo longo ata face to so vidéo wana ba
Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Je pense que tous comme on a vidéo à Maman Top. Na esika nini oh Maman Top afongoli munoko na ye afini ke kingadi weta facilité. Exacté. Mais bino bozu ngo bo matisi ngo bo te Maman Top parce hey! Nous sommes là pour créer. Le quoi que Maman Top a compris focus bouton à qui pété. Maman na dada international à qui pété pété bon on est votre na Sony. Le quoi besoin on sujet. Tant besoin sujet oh ya mania. Yango kane besoin fan de la. Besoin d'information. Bo fan na ratane nga na zala na fani na nga na bandi ko beta masola film. Na beti film ya kuna ya Belgique TV. Na beti kuna ya dinana je m'excuse. Na beti kuna ya président Caleb. Na beti kuna ya président Lombe. Na beti armasola ba film na beti na chez Coco. Pour ba tumazo information c'est quand ba film ya o na ko tala te bande ko balinga ka te ya ba ko tabake ne batala. Information yango wana nazo panda sango. Nazo panda sango ba œuvre bande ko la biso ba o sala. Bino sko bo sala kanini. Sango kaya mafinga. Lelo obitumbe koma toko buna na kuliste foka ka batia ba téléphone ba filmer base ba yaya beaucoup frappé na base le quoi DJ Arafat bino bolinga base beaucoup kufa na base le quoi DJ Arafat. Voilà mesdames et messieurs, merci beaucoup bino obozaki wana ebandeli la kobana na ebandeli kino na suka ya émission na biso vraiment c'est ici que na sisi na nga émission nga zakala mbula ite na ba analyse na nga. Merci beaucoup na bino obotala kinga, merci beaucoup na bino obo commenter, merci beaucoup na bino obo aimer obo partager vraiment nzambe abattre la bino. Merci beaucoup na mon bière chérie, merci beaucoup na Yannick Bolunda, merci beaucoup na en tout cas mandeko nyonso bolingaka Active Final Télévision. Merci beaucoup. Restez toujours branchés, serrés, cimentés. Collez scotché sur notre chaîne Active Final Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir.